Olandi a préparé qui déjà moi nanaï. Voilà. Ozolanda. O nyonso batu bazo welela nzungu wana. E kozala siko mukolo asuka na bango ba méchant. Denge ba welela banzungu abazwa bakisi wana. E kozala mukolo ango o ya kozala puissance makasi. OK. Nda kozwa biloko wana. Na yebi ka préparer ki déjà moi na pesa ki ba lini nyonso. OK. Pour parmi batu basali be mission na mwana oya bote ate. Ana mwana moka bimisa kacher libanda mwana na ete oya botate. Ma pe na mwana na e oya bota propre. Abimisa pe kacher za na Belgique. Mais siko ye na bana nyonso bota bimisa ka mwana moko kacher. Moko azaki na bana misa tuti. Mi bale bakufa ya mwasi na mobali bakufa moko ndatikana ya kacher. O bakufa ni. Soko boko ndimanga penza mela nini na tikio. Omoni mutu oya za na mvutima ya diable. Et lo kwa liboso diable alongola ke na mutu conscience. Est-ce que mutu oya iluka ki biloko wana o asaki ba cérémonie belé poison biloko wana lelo azawapi azana ndako ya malili. Siko yo tikali ozo lukango posala nango nini olio luka bokonzi na nzambe yo komi ko welela banzungu na famia mutu wana keza banzungu tolanda oza na ngana mulandi yango ne mission ya Yves Pan. Banzungu wana ya bakisa famite banzungu wana za bakache edingwe na famille na eba nevene bakache bali mwana o ye moko pa boti to mona nengo sale ba cérémonie awa. Après avoir kouta na binzambe nzambe nyoso anu abongoli motema anena bikeko na bakisi opesa mwana na okote na sa makolo. To ebite soka bongola ki makolo to motema. OK. Mozolo ba boy ba image za wana biso to uti na famille to moni ndenge bazowela njungu wana. Entre famille na ba élève na ba master edingo na ba quartier. To ebite mosali na nzambe ebisa biso njungu wana. Nani nde azana doya kodwa njungu ya edingo bakisi ya edingo biloko ya edingo. Osée chapitre 4 verset bokokota. Même mutwana via masango kokota. Même mutwana via lokuto kokota. Même mutwana via kando kokota. Même mutwana via moibi kokota. Ya kolula. Même mutwana via kolulo kokota. Même mutwana via jalousie kokota. Même mutwana via koino kokota. Même ndokyo kokota. Même mutabakiso kokota. Mais awa siko nzamba lobi na Colossiens chapitre 3 verset 8. Alobi bo renoncer mabe na bino. Botika mabe o boza kosala, botika masumu, botika kindoki, botika kanda. Botika moyibi, botika kochola, botika nyoswa mabe. Nzambe ndazo pekisa yango. Alobi bosala nini? Botika. Botika. Posoki otikite. Romains chapitre 6 verset 16. Le salaire du péché c'est la mort. Voilà. Musali todo gende petit à petit. Yango o nyonso abombi kindoki abombi bakisi yeba keli felo yali ekotika la kolekate. Osala kama sumu yo moko bili sumu nini osala yeba keli felo ezali ekotika la kolekate. Oza candidat lifelo. Donc tango ezali na noza na grâce. Grâce wana esala ka tango mutaza na bomoi. OK. Se repentir. Ndima Yesu Kristo lokwa mokonzi pe mobikisi na yo. Okokufa. Isi o abande kopesa mwana na ye. Aokote tina sia makolo yaki bakisi ne. Est-ce que muto aza délivrer l'église moko? A cause de suna bakisi apesa mwana na ye. Poatika na pouvoir na ye. Est-ce que ngandenge na ndimeli Yesu Kristo bwena pesa nyonso na Yesu Kristo héritage ni opesa mwana nga ezaka Yesu Kristo yango de loba na Nzambe. Amen. Vous comprenez? Voilà. Mutu o andimela ki Yesu Kristo na ndako ne bongange sala ma temple vandi. Na landi image moko na ba Yves Pan. OK. Bakacher na e bazoloba na okwa kotokwa koloba ngo likambo banzungu ba welela na famille na e. Ba la sabobe moni chambre oyo ezesika bakisi ne yali. Ngato matana oto wana ndako na ba lufungolo ba chambre nyonso.
bomona mais tango za na monde wana to kota na chambre te yango na zolo bana yo a église nyoso de kwa pasaki ezaki nango nzambe te na sala ngo publicité à monde à ténèbres pour toi na évangéliste nzambe na évangéliste ya ténèbres voilà et ce ozo comprendre ngai puisque soki ya nzambe azalaki wana nzamba zoloba oyebi kende ko junior edingwe alukaki pe basali ya nzambe mais akutanaki pe na basali ya nzambe ya faux e basali ya nzambe wana lelo soki edingwe akonfese te mukolo Yesu Kristo akoya kokata makambo basali ya nzambe pe place na bango ezali felo po basungaki ete Orandi. Voilà, nous sommes là avec l'évangéliste Daniel, comme vous le savez. Donc, c'est presque chaque jour, c'est presque chaque semaine, il te tournera. Aujourd'hui, il nous a encore fait plaisir. Il y a Koleka Nabachen Nabiso. Donc là, nous sommes en train de passer en direct dans Daniel TV officiel. Il y a évangéliste, Kinshasa Mon TV, Bola Muyamboka officiel. Nous sommes là, Junior Diasso. Comme vous le savez, tu peux perdre moko ya monene na kati ya mboka na biso. C'est un grand catcheur au Mokili Mobimbe Yebi. On avait toujours l'habitude de l'appeler Yaedi, champion Edingwe Motonangenge. Vraiment, avec l'évangéliste, toujours qui tend, il y a sur la Makambango, il y a Liwa, depuis le mois de décembre, alors que le diable avait toujours ses projets. A Bombiami en décembre pour accomplir en janvier, en février. Et on a l'évangéliste Aloba qui n'a pas d'Anzambe tout dans la distraité. Donc nous sommes là. Je dis un grand merci à Batoutou maman Angèle Basiloa, pasteur de Dodias en Angola. En tout cas, l'évangéliste Marc Dias en Afrique du Sud. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Posez vos questions. Numéro évangéliste, appelez ça toujours numéro, vous la lavez. Si vous ne voulez pas, vous commentez sur Facebook, sur WhatsApp, nous sommes là. Évangéliste, bonjour. Bonjour, papa. Voilà, évangéliste, les lots parce que nous avons plusieurs questions à vous poser. Tout ça, la question est il y a d'autres personnes où on a moni, émission en direct. En tout cas, aujourd'hui, édifié par Nzambe Mingi. Tu n'as pas de prière avant de côté dans la question de l'histoire. Nzambe malamu, Nzambe nanguya, topesio merci papa. Soki tozali na pe malelo, eza se bolingo na yo kolo Yesu Kristo lakisi likolo na biso. Tika bana no nyonso bakolande mission oyo pesa bango pe matango molai bamona bakokwa bakokololo na kombo na Yesu Kristo pwete pema yango ndelo kwa motuya koleka biloko nyonso. Okoki kopesa biso mbongo, okoki kopesa biso misala, okoki kopesa biso ba voyage, kotombola biso ba fonction na ba société na ba gouvernement. Kasi soki pe mezali te nyonso wana ezali loko pamba. Yango to pesio merci na pema oyo. Pesa biso yango tango molai. Pwete oyo nyonso etikali mbongo, musala, kolia, kolata, ezali matabisi. Oyo bakisela kabiso. Ya liboso pema, ya seko na seko. Pwete yo lobi, oyo nyonso andimela kwa Yesu Kristo, akokufa te akozala na pema. Bana no nyonso bazolanda biso bandimeli ngate kasi bandimeli o Yesu Kristo bazwa pema tango molai pema wane pesa mana bana na bango na bakokolo na bango bakola basimba banzete na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen, 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 amen. Bongisa crédit na yo, tia crédit na yo pour ozobe ngakala mingi te otuna ba question na yo. Mosali, nous sommes venus parce que l'autre fois tu le bila qui le secret de la mort. Et vous méritez Beta kili solo ya bandeko na mususu bozala na bango na monde ozala ki wano yebisa ye bongo wana nzamba lingi yo ayoka kite akufa bato la émission na Daniel TV officiel balanda émission wana ba comprendre mais aujourd'hui vous allez faire toyer et pas na yo toyer peto sur la chuma makambo yango ya liwa otia ki na décembre olobaki bobongo la mitema bobonga ma diable atiki bino te janvier ezali février ezali
mais bato mingi bakotaki yango doute bato misusu bamonaki yango lokwa baaventure mosali touti kobungisa moko mwana mboka edingwe moto na ngenge lobi ntango oyokaki message wana ntango otalaki na bafacebook ntango bandeko babengaki yo bapesi sango wana ozwaki yango ndenge nini? Lobi à partir il faisait à 22h30 à 22h quelques namoni ndeko Yves Ipan abengi ngai alobi évangéliste oyebi te balobi champion Edingwe akufi naobi no nayebi te nga na ndako akuna vandi Edingwe akufa nga nayeba te bon et c'est normal c'est parce que nga nazala lisuna lisanga bakatiere te tobenganaka te tokangamaka pe te puisque ntango nazalaki katiere me nalingi nazwa pele mbala moko nde sikoyo nameki kotala na Facebook namoni bato ebele bapiblie yango alors nde omoni nayaki kobenga ndeko Yves naobi wi namoni wana baface partout bayebisingaki ya solo akufi et liwa eza naturel to esalaka mpasi kobungisa moto mais eloko na ngai naloba na kati na makambo oyo fongola nanu bible wana Ézéchiel chapitre 18 verset 21 à 23. Ézéchiel il faut kende Ézéchiel eza kota ba Jérémie il faut kita après Esaïe okomona Ézéchiel. Ézéchiel yeyo zana lukelo 18 il faut tangaka Bible mingi okozala vexe mbala moko oyebi ke kangami na oyo boye. Vraiment, amen. Ézéchiel chapitre 18 18 yeyo sikoyo vexe 21 bandiao. Ok. Balobi na verset 21. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Na vende balobi, toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Amen. Kita na 23. Na 23 babi, ce que je désire. Est-ce que les méchants meurent? Voilà batuni. Est-ce que les méchants meurent? Okay. Dit le Seigneur, l'Éternel ne sait pas qu'il change de conduite et qu'il vive. Ok. Donc, kita na 24. Donc, la 23 va le dire, c'est ce que je désire. Est-ce que les méchants meurent? Dit le Seigneur, l'Éternel n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive. Ok. Nzamba zoloba na biso moto soki azalaki na kati na masumu. Soki aye pa na Nzambe akokufa te akozwa bomoi. Esuki kaka wana te tango azoye pa na Nzambe makambo nyonso ya mabe ya masumu oyo asalaki ekozala pardonné. Nzambe akoefase yango. Nzambe asepelaka na liwa ya moto na masumu te. Yalingaka nde moto na masumu asala nini achanze. Amen. Abungwana. Nzamba sepela na liwa masu ya moto na masumu te. Nde place naza na pasi.
nde place nazo mituna. Pour être Ephésiens chapitre 2, verset 9 à 10. Bible elobi, mabolongo nyonso kogumamela nzambe ekobikisama. Lolemo nyonso kotatola ke Yesu Kristo azali nzambe ekozwa bomoi. Moyibi akota kilola na une minute. Ya kotatola ke Yesu Kristo ndaza malamu. Pazali nzambe. Soki ndeko na biso champion. Na dernière minute wana. A déclaré que pas na nzambe. A confessé que pas na nzambe. Moli moneza na lieu de repos. Mais ce qui a confessé quitter. Ateka ki motema kaka libanga ndenge zalaki aboyi kobwa kabakisi. Aboya ki kotika. Yebaki a kufite a changer de monde. A kufite a changer de monde. A changer de monde ni pour njoto bakoya na Kinshasa. Sibu a kufite ndenge ni poto kokendo kunde na necropole. Ndeko Junior, na sali 24 ans na kati ya monde à ténèbres. Lokola afin chéri li se faire pe sataniste. Lelo Yesu Kristo nzamba mawalongola nga na buumbu. Po panda 24 ans na tikawa ki kolala te, mais lelo na koma kolala. Nazalaki na mokili, mais nazalaki pe démon. Po nazo vivre na mokili, na vivre pe na ténèbres. Ndenge to bande ko kena ba monde wana baninga na biso muso bakufa ana mokili ba kunda bango bake bakundi bango na butu ba bazongisi bon bake na monde wana. D'ailleurs tant kaka kufia ke na monde wana puisque bakto to bande ko koma ba doubler batu pe ba komi ko invoquer. Ozo comprendre yo kana ebisa yo lo les ali ekoti karakoleka te. Li felope zali ekoti karakoleka te. Mendenge tozolo bano awana nefungwa mite. Tozali na lieu de repos o ezali ya nzambe. Soko tangi na Ligue 16. Ligue 16. Soko tangi na Ligue 16 okomo na lieu de repos wana. Voilà. Entre mobola na mozu. Mobola na mozu. Okay. Okomona yango. Mozui azalaki na lieu de repos. Mobola azalaki na lieu de repos. Mozu azalaki na lieu de tourment. Okay. Lieu de tourment yango de monde astral. Ozo comprendre? Tangu mutu azalaki na ba monde des esprits, azalaki niveau moko supérieur. Puisque edingwe na niveau na ye wana azalaki ezalaki na bato bazo invoke ye. Okay. Na makufite me bato bazo invoke ye. Ndenge pe biso tozalaki. Bato bande ko invoke biso. Est-ce que vous comprenez? Alors, tangu mutu akufi na masumu azalaki maître spirituel na bomo ibui. Akepe kokoma même titre azalaki nango tango yaki na bomo kuna. Même titre pas kozala nango yango ne mutu osani ni okende ko travailler kuna. Okay. Loba ke abongola motema na ye. Nde Yesu Kristo ko changer destination. Nde ba anja nzambe tango akufi ba ekozwa ame na ye ba ke nango na lieu de repos. Ake kopema ti mukolo Yesu Kristo akoya pona kokabola matiti na mbuma. Ba o basel batosaki mibeko nzambe ndenge na Ezekiel 18 elobi soki moto mabe atiki masumu alandi nzambe akokufa ta kozwa bomoi. Makambu nyonso oyo asalaki kala mabe ekolimbisa. Olandi? Po nzambe asepelaka te mutu mabe akufa na masumu. Amen. Olandi? Donc c'est ça.
Yango moni na zolo baboy. Kaka na Ézéchiel au chapitre 33 verset 1 à 5. Ézéchiel 33 verset 1 à 5. Tote kolobelango ne mission elanda kinayo. Ézéchiel chapitre 33 1 à 5. 1 à 5. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays... Vous comprenez que nous sommes en direct, hein? Donc nous sommes en direct, Moussali. Voilà, donc tout le temps en nous. Bandeko, vous tenir regardez, donc nous sommes en direct. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple d'un pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui attend les sons de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Voilà. Awa nzamba zoloba. Oyebi kendeko Junior edingwe alukaki pe basali ya Nzambe. Mais akutanaki pe na basali ya Nzambe ya fo. E basali ya Nzambe wana lelo soki edingwe akonfesete. Mukolo Yesu Kristo akoya kokata makambo. Basali ya Nzambe pe place na bango ezali felo. Po basungaki ete. Olandi mutu aye pa na mosali na Nzambe aye koluka lisungi ya lobiko. Yo zwi mutu wana okomisi ye po yo sala succès po koma na bandimi ebele po bato ebele bandima yo koza na Nzambe. Non! Papa, nyonso o tosalaka awa na mokili tosalaka yango po lifuta nango ezala wapi? Ezala na lola. Amen. Po na mokili lifuta realite. Na mokili lifuta realite. Yango moni Salomo atelemi alobi pamba se pamba. Nani oya lekaki Salomo na mbongo na bozwi? Banda tangwa Salomo tilelo nani? Ata moko tazali. Mais Salomo akufa. Pourquoi telema kobi pamba se pamba? Nyonso ezali pamba. Vanité de vanité. Vanité de vanité. Yo mutoye pano kobongwana. Mema na affermissement. Voilà. Mondi misoka uti na masumu. Yo mema na nini? Na affermissement. Okay. Ndengo ko mema na affermissement wana. Aza bébé spirituel. Ozo comprendre? Okay. Esengeli na yo. Kendo bongisa nini wana voilà, problème abasha. Et sengeli na yo obanda ko lengela mutu wana. Bo surveiller mutu wana très bien. OK. Mais bino kaka tango moto ayemba la moko epana bino. Okay. Ko sambela lelo kaka eloko ya liboso. Bozwi nanu image wana ndenge bo sambele Nzambe bo publier yango. Okay. Mutu wana tali nga na aki ko sambela ya solo. Nga na aki ko sambela ya solo. Me batango na aki ko sambela seke bazana bango ya Nzambe te bozongi simba moko mutu wana simba. Voilà. Ok, ye yaki ko sambela ya solo. Mamoni bokomo zoba image na ye, bokomo publier angwa bongwani pana biso, botane to sambelele ye Nzambe, botana boye. Awa nde Nzamba azali, tala mutu boya bongwana toli nanu kuna pesi bakisite. Nanu kutu boyambisi nga Yesu te. Tala attention.
kotia mutu maboko kobondela ye atazan doka mutu abakisi eloko mosusu me kobika ya mutu efwa fongola lolemo na ye aloba kolo Yesu Kristo na ye liboso na yo nakoki te naza moto na masumu mutu efwa yamba Yesu Kristo na kati ya bomoi na ye meme aza ndoki ntango ayambi Yesu Kristo azozala sauve eske lakisanga lukelange mission moko oyo edingwa fukamaki pasteur moko azoyambisa Yesu Kristo mais tout le monde a kenda ba église ba pasteur amini nalobi munene ezaka Yesu Kristo Yesu Kristo daza munene yende mabele koka komela ete edingwe malgré ba succès na e monde entier na ba poto partout yo katanga vexo Ecclésiaste chapitre 8 verset 8 tozo yaka place toza Ecclésiaste misu Ecclésiaste eza awa na liboso ya Psaume eza liboso ya Psaume yeyo Ecclésiaste chapitre 8 verset 8 Ecclésiaste 8 verset 8 L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Mutu aza maître ya pema na ye te po abatela ngo tango molai. Et il n'a aucune puissance sur les jours de la mort. Aza pena makasi moko te na mukolo ya kufa na ye. Il n'y a point de délivrance dans ces combats. Aza pena na komibikisa moko te mukolo ya bitumba wana na liwa. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Ezalakanda na ye ezalaki ndenge nini likolo bakanda akoki komibikisa te. Amen. Nzambe nde azali maître ya souffle ya moto. Amen. Olandi sikoyo succès to lokumu o ba pasteur balukaka eza pona nini pote Bible zoloba soki moto mabe moko abongoli motema fete ezalaka na lola na mokanda na ligue chapitre 15 verset 7 soki moto moko abongoli motema fete ezalaka na lola. Amen. Mais sikoyo yo pasteur mpate moko ayake epai na yo olie bomeme na fermissement boluka bolengela ye botaye esika moko ya kimia ku batu baki komona yete poza bébé spirituel bosala eloko moko to eko trouble mutu na ye mais kaka le même jour aye kosambela pa na yo otie maboko na mutu le même jour azongi to publier yango akomo landa na baninga ne bato bakisi yo kesala nini pa mutu wana na baninga ne ba sataniste yo kesala nini to bandio na bani c'est que Mutoyo azoluka de succès pour gagner mbongo pour gagner bandimi. Est-ce que Yesu Christ nzamba lobi esika mibale misato basanga na kombo nanga nazawana mais peut-être ba biblia ki tozoloba papa nanga yoka ko devie makabute ba biblia ka témoignage la kisanga place dingba témoigner l'église moko kenga zaki mutabakisi boye na simba ki bakisi boye na bande kolia batu boye na sacrifia ki boye la kisanga na église ni asali yango ba biblia ki po édifier pe bande romushi ba édifier ka témoignage tant muto en état ya fermissement au publier tu siko tango ba publier baninga na ba sataniste baninga na ba sorcier baninga ne ba féticheur ba charlatan yo ke ko sala nini tala ba image to komo stalango comment ko kende pa mutu wana boye kende lukanini kuna église wana ba église zani ba église ba ko zo ba kisi pa na biso nini yango esalio or ke nzambe da toucha ki akini mais ce ko akei place amabe akoti bisika malamu te Osolanda yango ba église nyonso wana basunga ki ete an église moko ta tamboli na otanga bakombo na te pour publicité za Yesu Kristo nga pendant 24 succès na sala na moni pasteur moko ta sala succès wana mais nga moko na zui succès wana pesa ngo na Yesu Kristo nga na kita Yesu amata ngana kita lelelo Yesu amata ngana kita lelo yo Yesu amata ozo comprendre ngana kita Yesu sala nini amata mais siko ba pasteur ba komi koluka ba succès ba komi koluka ba lokumu ba komi koluka makambo ebele
Ozo comprendre? Na place batombola kombo ya Yesu Kristo. Ozo comprendre? Ame wana oye bunga. Oye sendimela ki ebungi. Eza na mutu ya ba pasteur wana. Po basunga ki yete. Loba ke na dernière minute moko bongola motema a confessé. Pour le lemo nyonso tatolaka Yesu Kristo aza nzambe. Na yebi pe ka sala ki yango. Vous comprenez? Soka sala ki yango vraiment eza lokumu nzambe. Orandi? Oui. Asala. Puisque vous comprenez que non, basunga qui était. Comment mutu akoya l'église na bino, ayi bokomeme na affermissement, ba prière mateya, tia kofungola motema na ye, amemi bino na kati ndako na ye. Tomoni yango nga awa. Bande comme ça va passer bande kotala nga banda na hôpital, poto kita bazobanga. Bobanga koye pa inangai. Mais bazo image ba pasteur bazobanga. Image on ese longwenga na mutu bango be kozo misangango. Mais suka nango nini? Na kine église nza malamu. Na kutani na pasteur moko adjoint. Na solo ne ye pazobanga. Amoni yango piège. Ono sona titulaire nanga. Na ye na pokwa asoli na titulaire na ite. Ngani na ke expliquer titulaire ne papa Chibin. Dieu donné as inspecteur ya nza malamu. OK. N'explique bien tokola na ba prière. Ba prière yambi singa susu ye donc na yamba Yesu Kristo so bana combien. Yambi susu Yesu Kristo na tourna. Ba prière mabondeli papa dimanche to kitananda kunayo. Muninga nanga kama nanga blaze pa kine kira ba pasteur bando banga mais yatika kingate pour ba pasteur wande bande ko sa pour basala nini ba bangi sakai voilà ozolanga matika kingata zaki kananga blaze pongo même ko kitana ndaku nanga ba pasteur ba yake bele nzamala mbazo banga ka pasteur moko Chibin na gauche nanga na sima mukongo nanga pasteur wana blaze pongo azana France azasiko na France yende na sima nanga soki mukolo wana kokufa yepe na sima nanga lingosa ni nga kufa na pasteur Chibin alingepe kokufa topesi ba mambo donc to kiti na ndaku nanga population etondi église ba quartier bukani ba image za wana ba balandango bokota na DVM Daniel TV bomona mukolo ya délivrance wana biloko nyonso na bimisi yango etumbama moto yango moko na mabondeli siko nagiati sanga image sokezali oya pasteur moko te yake dingwe abongola ki motema aketi na kati ndako ne babimisi biloko batumbi puisque source Eliza zolo bobi to simba mai na katikati te to landa na source poso to simbi na katikati source to boaki Mungu ate po Mungu ana Yesu Kristo eza su na pratique te pourtant molimo mo santo ye Mungu ekoti na molimo mo santo oye komi na pratique wana eza voile soko sala kango za condamner na milimo mabe ozolanda obitolanda na source Elize landaki na source nani yango landaki na source dingwe akoma na ndaku na ye babondela bakota na kati ya bakota na kati ya ndaku babimisa temple babondela nzambe batumbango nani asalaki yango motu te tomoni kaka na l'église ozo comprendre tomoni kaka na l'église oke salite ya mutu nyonso ezalaki wapi na source na ndaku na ye ozo comprendre donc ozo mona tout ça ezalaki kaka l'église nyonso apasaki mpona kosala publicité ya diable église nzambe place wana ezalaki te voilà mosala nzambe permettenga na twabik to retenir que edingwe abongwanaki na ete donc denga zana tikala kobongwana te papa oh tozoloba ezole quand même une émission a doit te délivrer oh tozoloba ezole quand même nani a délivrer bon mukolo oyo image za wana basala na député na biso Eliezer Tambwe yesi akina na l'église oyo sonotanga kombote bakisi o abande kopesa mwana na ye akoteti na sa makolo yaki bakisi ne est-ce que muto aza délivrer l'église moko à cause de suna bakisi apesa mwana na ye poatikala na pouvoir na ye est-ce que ngandenge na ndimeli Yesu Kristo bwena pesa nyonso na Yesu Kristo héritage ni opesa mwana nga ezaka Yesu Kristo yango de loba na nzambe amen ozo comprendre voilà mutu o andimela ki Yesu Kristo na ndako ne bonganga esala ma temple vandi na landi image moko na ba Yves Pan
bakatiere na ye bazoloba ana okwako koloba ngo likambo banzungu bawelela na famille na ye baolakisa bobe moni chambre oyo eza esika bakisi ne yali ngato matana oto wana ndako wana bandofungolo ba chambre nyonso po bomwana metango zala na monde wana to ukota na ba chambre te yango na zoloba na yo a église nyonso nde kwa pasaki ezaki na ngo nzambe te anda sala ngo publicité à monde à ténèbres po to wana be évangéliste nzambe na be évangéliste ya ténèbres voilà et ozo comprendre ngai puisque soki ya nzambe azalaki wana balinge ba meme na affermissement balinge ba kitati na ndako na ye musala balinge ba sala ngwa po nzamba bandaka musala nene bandeli akomisa kango pe na suka nzamba sukisa musala katikati te voilà bo s'abonner bo benga musala nzamba bo komela et surtout nous sommes en direct donc tant que mon émission zo leka et vous allez bien promis pour moi to yamba ba appel et ça la raté musala nzambe yoda katier oyo ubunana edingwe question na ngezo ya wizara sous question. Mais depuis au bon wanaki, pour bunana edingwe, oyebi edingwe, o gagna edingwe, biso to yebi mokile yebi ki o gagna edingwe. Mais depuis au bon wanaki, naza kacheri ya oya bune edingwe, na suka. Okay. Donc oya gagna edingwe asali ne penel na suka. Okay. Ce qui n'a vu na suka, c'est-à-dire après nga. Kacher muso abundane dingo to abundane dingo to salane ni lazala kite akotana le ko bunda bakomba mais moko ta bundaki na ye to salane ni lazala kite. OK. Est-ce que depuis au bon wana tu as déjà temps ya ko benga dingo to ko kutana dingo ko ebise ke ndeko nanga yo pe bon wana et nazalaki déjà na o eza TV na ki dia na ba message moko na ndeko zo na part ya ba Kacher oyo mingi bazaka nzinga na ye yazo panza ba secret na biso akomi ko bebisa ba biloko na biso ya komona to koluka ina molili to koluka ina bo ozo comprendre ba message ya mabe ezalaki obaza déjà nzinga na ye mais ngana bandaki ko prier Dieu que un jour to kutana na nzela et ndenge to lekaka na ba chaîne ya télévision bo na bandaki ko lancer ba message oyebi année o elekaki wana ba Kacher ya minene ba kufa kebele na année o eleki wana to lansaki message to sala ko tunzembo moko baninga nanga bolandanga epai na Yesu voilà botika masumu bolandanga epai na Yesu voilà bobwaka bakisi bolandanga epai na Yesu na yembaki meme nzembo wana eza déjà message po ye paza Kacher donc mona ke bakisi za na tina moko te nini ya na tina moko te ozolanda po nyonso ekoleka donc tant to pesaka to na musala ya kopesa be mission boye ya kosala ba campagne partout pourquoi po batu nyonso te to na ta ya kopusa na pembe na bango misu na musika bayeba ke Yesu Kristo nzambe na chanzaka ba via bato amen ayebi ke na bongwana Kacher mona otanga kombo neta benganga na téléphone o toza na bloka epe mbala moko pe na ko changer na numéro o toza kana vie boy alobi wana ka passe na nzala nde ezo sala yo yango komi ko kende ko teya ebi se ka nzamba pambola yo na kangi pe mbala moko téléphone na bloqué na numéro na le na juste sim wana buki na changer sim pour na lingaki sokoza na contact te na bakate mais na bande ko samba mkoto kuta ina nzela bwe na ko rater ete po bela bakate na kuta na bango na nzela te ya bango lo banzambe voilà mais edingo cha kufi botikali so kuta na te na kuta na ete depuis bitu na kuta na ete donc sentir na ye o ezalaki wana babande kolinga kutu te voilà ozo comprendre bande kolinga kutu te voilà yo obundine na tanga suka awa ba komba wana to mona yango na 2007 to mona yango en tout cas ba tu bavanda na Petro Congo na école Kasambanda Petro Congo mobimba butu wana ezalaki bato bazo kima donc ezalaka somo mais na bande ko tuba bunana edingwe bakufa tozi ba Kacher lokola ba olora ba Olivier ba Fumu ba Emedo ba Selemani ba Elephant ba Lisapo na kanisi sur Lisapo tanto dara ba na mike to zolanda bango na wakandogo wa biso ba na Petro Congo ba kufa mais yo ozape obundaki na ye
obela makasi okota tina ba koma ba dégrâce ou comme okufa te ezalaki nini Fungoela biso Jérémie chapitre 1 verset 4. Jérémie chapitre 1 verset 4. Zonga Zonga côté Ézéchiel, Isaïe, au mona Jérémie. Isaïe, Jérémie après. Voilà, yo. Jérémie chapitre 1 verset 4. Jérémie 1 verset 4. Jérémie 1 verset 4. Jérémie 1 verset 4. Voilà. Jérémie 1 verset 4. La parole de Dieu, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. J'ai répondu, ah Seigneur. Voilà, donc balobi boui. Voilà. Bana nzambe bokotanga Jérémie chapitre 1 verset 4. Wani la réponse na peso biblique. Nzamba zolobela na destiné nanga. Awa olobela na Jérémie te ma oloba na ngai Vasco. Amen. Alobi Vasco. Ava osalama na libumwa mama na yo. Nga nzambe si na yebaki yo. Tango zalaki na libumwa mama na yo. Nga nzambe si na ponaki yo. Okozala prophète nanga. Okay. Yango moni ayebisi nga lobi yo moto bande kokanga bato nga Yesu Kristo na pesi yo nguya kende kofungola bato. Amen. Yo moto bandaki kobebisa bavia bato nga Yesu Kristo na pesi yo nguya kende kobongisa bavia bato. Siko nga Yesu Kristo esi ayebaki nga. Esi aponaki ngai avana botama avana salama na libumama na nga. Destiné na nga esi ayebaki yango. Kena kozala mosali na ye. Oyo na kosakola sango malamu ne mokili mobimba. Ata moyibe yaki koyiba nga na Jean 10:10. Mais Yesu Kristo a réclamé nga. Alongoli nga na libulu a ténèbre na nga na lumière. Edingo alinga kokoboma nga te. Alingaki kokoka koboma nga te c'est parce que ata nazalaki na mabe. Mais Yesu Kristo ayebaki ngai kaka na mabe na nga wana. Nda longoli ngai na mabe wana limbisi masumu na nga po azanzamba mawa yango nazo pesa message na bandeko nyonso oyo bokangami na bakisi bondoki makambu nyonso ya mabe. Yesu Kristo azanzamba mawa. Amen. Vanité de vanité nyonso koleka mais l'eau le kotika la kolekate, l'ife le kotika la kolekate yali. Bobwa kabakisi, bobwa kabondoki, boye pa na Yesu Kristo. Pobozwa bomo ina seko. Tolandi na Ezekiel awa, nzamba zoloba, soki mesha ye pa ina ye, akokufata kozwa bomo. Atazalaki na masumu wane kolimbisama. Yaka na bakisi na Yesu Kristo apesolo biko. Voilà, comprenez que le rôle à Moussali, Azala qui déjà choisi na libumu ya mama. Yangwa koka kobomanga te, me batu nyonso babunda na ye, babanda kokufa. Bamsi la tumba bango ba moto. Babanda ki kokufa bazebele, soko bundi na ye loba gagné yo. Soko sali na ye nil to gagné o kise son il faut aux éliminer. Siko bakenda lifelo. Lifelo na le fungwa mate. Voilà. Bazana kacha ba monde na bango o ya bakisi banda aussi. On va servir sous diable. Ah longola asenga na diable alongola bango na mokili po ya tika la korenye ye moko. Ok metke ya pema ezaka kanzambe eza diable te. Voilà. Wani zabande ko yo. Musali nzambe lelo batu bele bazo mituna. Edingo expliquango. Tuni to ba secret ya liwana eza nini? Pourquoi Nzamba longoli kaka na moment bat bandos la lem fisu abika pour abongola motema. Mais ba longoli Matthieu chapitre 6 verset 27. Nani kati na biso pona komitungisa na ye to ba succès na ye to ba mbongo na ye. Akoki kobakisa ata 1 seconde pona bongo na ye. Amen. Secret liweza kanzambe. Même le diable a ébarqué.
Amen. C'est quand lui ezaka nzamba to ami tout les dinga kufi ndenge nini ye champion ya makofi mais akoki kolonga liwate donc c'est quand liwa. Et lokwa motuya batu boki komi tout ne yali fongwela biso Colossiens na Nouveau Testament. Toke Nouveau Testament. Éphésiens. Aux Corinthiens, Colossiens. Aux Corinthiens. Colossiens, chapitre 3, verset 8. Colossiens 3, verset 8. Balobi. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Ah! À la colère, à l'inimosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ah! Nzamba zolo bakana bato bakisi te na bandoki te. Azolo bape pona katali felo, même mutu na vie ekobo kokota. Même mutu na vie masango kokota. Même mutu na vie lokuto kokota. Même mutu na vie kando kokota. Même mutu na vie moibi kokota. Ya kolula. Même mutu na vie kolulo kokota. Même mutu na vie ya jalousie kokota. Même mutu na vie ko ino kokota. Même ndoki kokota. Même mutu bakiso kokota. Mais awa siko nzamba lobi na Colossiens chapitre 3 verset 8. Alobi bo renoncer mabe na bino. Botika mabe o boza kosala, botika masumu, botika kindoki, botika kanda. Botika moyibi, botika kochola, botika nyonso mabe. Nzambe ndazo pekisa yango. Alobi bosala nini? Botika. Botika. Posoki otiki te. Romains chapitre 6 verset 16. Le salaire du péché c'est la mort. Voilà. Musali todo gende petit à petit. Yango o nyonso abombi kindoki, abombi bakisi, yeba keli felo yali. Ekotika la kolekate. Osala kama sumu, yomo kwa bili sumu nini osala. Yeba keli felo ezali ekotika la kolekate. Oza candidat li felo. Donc tango ezali na noza na grâce. Grâce wane sala ka tango mutazana bomoi. OK. Se repentir. Ndima Yesu Kristo lokwa mokonzi mobikisi na yo. Okokufa te okozwa bomoi. Pote Yesu nda pesa kabamo. Metango zolo baboyi ba image za wana biso to uti na famille to moni ndenge bazowela njungu wana. Entre famille na ba élève na ba master edingo na ba quartier. To ebite mosali na nzambe yebisa biso njungu wana nani nde azana doya kodwa njungu ya edingo bakisi ya edingo biloko ya edingo. Osée chapitre 4 verset 6. Mon peuple est détruit manque de connaissance parce que tu as rejeté la connaissance. Ozo comprendre? Nzamba zolo banabiso bana nanga babebisami na kozanga koyeba. Mais lokola yo yebi. Soko boko ndimanga penzambe na sainini na tikio. Omoni mutu oyo azana mvutima ya diable. Eloko aliboso diable alongola ke na mutu conscience. Est-ce que mutu oyo alukaki biloko wana o asaki ba cérémonie belé po zwang biloko wana lelo azawapi? Azana ndako malili. Siko yo tikali ozo lukango posala nango nini? Olio luka bokonzi na nzambe. Yo komi kowelela banzungu na famia mutu wana. Keza banzungu tolanda oza na ngana mulandi yango emission ya Yves Pam. Banzungu wana ya bakisa famite. Banzungu wana za bakache. Edingwe na famille na eba nevene bakache bali. Mwana o ye moko pa botito mona nengo osale ba cérémonie awa. Après avoir kouta na binzambe nzambe nyoso ano abongoli motema ane nabike kona bakisi opesa mwana na okote na sa makolo. To ebite soka bongola ki makolo to motema. OK. Ozo comprendre? Na bakisi wana nyoso osala nini azopesa na mwana naye. Olandi? A préparer ki déjà mwana naye. Voilà. Ozo landa. O nyoso batu bazo welela nzungu wana. Ekozala siko mukolo asuka na bango. Ba méchant denge ba welela banzungu abazwa bakisi wana ekozala mukolo ango oya kozala na puissance ya makasi.
ndako zwa biloko wana nayebi ka préparaki déjà mwana apesaki ba ligne nyonso okay. Pour parmi bato basali bemission na mwana oyo abota te ana mwana moko abimisa kachere libanda mwana na ete oyo abota te ma pe na mwana na ye oyo abota propre abimisa pe kachere za na Belgique mais siko ye na bana miosa bota abimisa ka mwana moko kachere moko azaki na bana misa tuti mibale bakufa ya mwasi na mobali bakufa moko ndatikana ya kachere o bakufa ne zaki sacrifice to te na yebi te wana eza vi na ye liwa muta yebi yango na répondaki eza nzambe. Okay. Na ye moko papa na bango nga na koyeba ndenge nini nga pe na ana bana na nga na ana vi na nga moto oyeba bana na nga to oyeba vi na nga ezaka ndani nzambe oyo ayebi suki ya motu na biso ozomona toki apreparaka mwana na ye apreparaki mwana na ye motu nyonso nde nazoloba boalandaka ngo na internet mpe baimage yali ozolanda apesaki de baitinéraire nyonso mpo bakowela yango ka ndenge moye babandi deja kowela ana bakowela mais oya koza makasi akozwa pe ebele loko baboko ndima Yesu Kristo ba osila sikoyo biso tozalaki wana balobi jour wango bajournaliste bokozala mais bayebisi biso boye mwasi oyo aza na zemi mwasi oyo aza na bapériode jour wango azala mosika mosala nzambe mwasi aza na zemi mwasi aza na bapériode azala mosika ebongo biso bato kozala boye bandeko basi balinga kolanda bakartiere jour wango bamona événement ndenge koleka. Donc on a besoin d'innocent peu sur des esprits faibles. So qui peut battre bakolanda Yesu Christo ndenge wana mais masumu na mokili. Voilà, comprenez que nous sommes en direct hein, tout donc ça va plateau donc vous comprendre biso voilà. So qui peut battre bakondima Yesu Christo kokota pe na l'église net mokolo wana mais liwana masumu na mokili pe ezala te. Le loko malamu kolanda nde Yesu Christo. Na nzela na prière na nzela liloba. Mais ba ba ocha te tineti ba fio dans la zimba na ba olimo. Na lobi a ozolanda ngate malamu ko balanda na bango nzambe voilà donc malamu ko to ke ba église ba kota na distraction wana voilà pour wana za distraction ya ngonde za diable voilà et bongo ba pasteur ou ba zo ba kisi et pas edingwe siko na bango ezani mais ba confesser ba boka ba kisi wana bazomona te mutapesa ki bango hein maître ya souffle Jésus Christ a retiré souffle obongo siko bango pour saler bango ba publicité tomboli l'église na bango et bon c'est va changer maison olobi ceux qui va le roi dit on va changer maison ba kipa ba nani wa pesa kapema nzambe bongo so alongoli pema naye na ko changer maison ba kozala wapi omoni nzambe asala makambo moko po bino botikali bobanga ye bomona monene naye donc liwa ya champion oya lekaki bakatiere nyonso na monde entier na kisi ezolakisa ba oyo batikali na kisi babongola mitema babwaka po eza nango ntina te po moto bakisi ya minene akoki komibikisa te siko bino botikali bondima Yesu Kristo bobwaka bakisi wana voilà bozowelela yango bokomowelela yango na famille quel héritage ya malamu eza liloba na nzambe voilà yango nde héritage ya malamu voilà mosala nzambe tozokenda koshite parce que ba question c'est belé mais bandeko toyebi te toloba nini en tant que homme de Dieu bien que kuna déjà obosana kuna déjà donc ozala soutenir mais souvenir nini otikali nango ya champion idingo noto na ngengi ya malamu to amabe souvenir ya malamu na ya mabe tout bandana ya malamu souvenir ya malamu ezali soka bongola ya motema nde to abongoli motema nde ngana etokutana bokonzi ya nzambe olandi nde souvenir ya malamu ozolanda po soki nalobi kachi na ye ya bakisi ebebisaki génération ya jeunesse ebele so biso tobebaki na kati ya bakisi wana ezalaki mpo na ye donc mpa na nzambe eza mauvais souvenir soki tolobi succès ya mokili ye moto apesi mboka oyo atelemisi fierité ya mboka oyo na nation oyo eza ye oui
apesi succès na nation o tina nini mutu a gagné nyonso mokili ba succès lobi abungisa bomoi na ye. Marc chapitre 8 verset 35 à 36. Tina nini na moto a gagné ba succès nyonso mokili ba mbongo biloko nyonso lobi abungisa bomoi na ye. Soki abungisi bomoi na ye eloko nini akofuta na nzambe po azwango lisusu. Amen. Ok tofuta kana nzambe soto sali na ye. Ozomona eloko nini akofuta po azwango lisusu. Omoni yango te wana misala kerere po moto akoluka kobikisa bomoi ne akobungisa yango. Amen. Ozo comprendre? Si qu'on a pas mauvais souvenir tangu na gagné tokene ni le premier tour deuxième tour na gagné na tika kaye na mbasu na loko. Ya munene hein? Et asengaka revanche. Revanche anga pe na taka tetina yaka linga ko balusanga ntaba. Muta sova kanga kachero akufo shakazulu. OK. Asova ba ndenge nini? Boisa moi lisoto ko betela ngwata na deuxième partie. Pour ba porte no yaki okanga na benga li si fait sa réponse na benga ba Marie Maiguel sa réponse na benga Mando na sa réponse. Na benga na Mamedala sa réponse. Vous comprendre? Ti chaka e kokota ponga ba blokanga pena partout physiquement boy ba kacher ba touré sale na bimate. Spirituellement ma douceur sur la kangi. Nde siko chaka tangwa e lokola tondo sa nepe makambo ebele. Azaki pena vie nanga. Ndaye ko invoka beleli esprit bazulu po ya zaki pena roi ya forêt équatoriale abaluki ngando na kati ya toilette ne na matin na mokila to pumbwa na etoke bima na temple ya chaka nde chaka sauva kinga après ko sauvenga atakaka pe chaka. Bon na elobite ke ye mutu azotera makaba ya nini ya liwa chaka te mais atakaka pe chaka mpo anini ya sauvenga po jour wana ya kinde pona kufa et tangu kacher moko eko kufa avanga na kuta na Yesu Kristo na kuta koma na kendaka wana na ana na mokili na obunda na kenda matanga kacher wana kufa na bumba kanza molimo neva na kima yake amina ngato tambula papa kanza te papa kanza te kanza fils kacher mpe kanza ayaka ni bembe wana na miso batu nyonso lobaka ngo yo bata mate na miso batu nyonso batu ba Holanda éternel to bazalaka jour wana za pe musika tika na quartier Lundula na masina obi Vasco kanza kei etikali tour na yo wana idinga la kiyo kanza kei etikali tour na yo mais abosana ayeba kite alliance ni ezaki kati na ngana nzambe malgré na zaki na mokili puisque nzamba lobi na Psaume 118 Alobi, je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Amen. Nakoku fate, nako vivre, kino nakomona bolamo na nzambe. Puisque mutu muso komona eboe, moebite alliance oza na semane na nzambe. Donc nzamba zwa lokuma koka kolianga te, dans mauvais souvenir. Voilà, et ding malakaka eliwa, mais le ding qui avant yo. Tonito ye basiko yo eske na matanga ya edi pour émission to sala to mona ndeng bat bazo benga bandeko ya poto bozo tinda ba journaliste ba ya bazo benga to mona en tout cas il faut soutenir Mosali donc église des Arana église des Arts peut s'adresse à l'église il faut l'appeler pour soutenir pour église des Arts en pleine reconstruction donc est-ce que na matanga edi ngui pour kende pe Ecclésiaste chapitre 7 verset 2. Nous avons ici Ecclésiaste. Ecclésiaste, nous avons ici Ecclésiaste. Et oui, Ézéchiel. Ézéchiel, Ecclésiaste. Ecclésiaste, c'est ça après Psaume. Ozonge na Ancien Testament ba nzambe bo limbisi Ecclésiaste chapitre 7 verset 2. 7 verset 2. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est là
la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Mieux vaut les chagrins que les rires. Amen. Nzamba za koloba na biso malamu kokende nesika ya matanga ke kokende sika ya feti. Pwete esika ya matanga ndeza kolakisa esika ya suka ya moto nyonso. Me bato bazabe conscient. Bazomona esika wana eza feti. Mais or que esika ya komitala vieto zalaki na ye champion mutasala asalaki succès koleka bakatiere nyonso ya Afrique. Yeyo alali lobi pe kozala tour nanga. Alors tango yango na sa nini na milengela ngana bongo la motema po ete soke yelinga na kotali felo te. Mais diable alongola bango conscience. Place wane koza esika na bango fete. Esika na bango akomekama ya kowela banzongo ndenge zoka babandi bakowela ngo esika wana. Siko ngai lokwa mo Kristo na matanga na ndako na okete. Na kozela na salle. Soki bakotango na stade to wapi. Na kokotela ngo jeune de prière na ko prier na Nzambe. Na ko protéger nga na okende ko prêcher bango évangile. Et kozala occasion. Nalobi boy soki bakopesa nga espace tena teya. Soki bakopesa nga espace tena teya. Na koteya nanga ata mabanga na kati stade wana kolokanga. Est-ce que zolanda ngai? Soki bakopesa nga espace tena teya pona moni pasteur ni bakotia wana teya. Tango azaki na vie bakoke koteya ete. Et na ba cérémonie ko sala mawana nani ba ko pesa espace à terre po e ko zana ba cérémonie ko leka e menga na zo ebisa yo e ko zana ba cérémonie ko leka wana pesika wana fo Yesu Kristo a régner po ko risquer milimo abato ko zana sacrifier belé wana e belé ba ko ya wana ba ko zonga kaka poswa pamba l'esprit ko tikala po za place a komekama. Mais non, nazolo ba makambo na yebi. Oyo to salaka. Est-ce que mutulokola Vasco soka zoloba? Osée 4-6. Mais est-ce que kozala occasion? Tout le monde bakoya bazwa parole ya Nzambe. Parfois Nzambe atie mukolo wana po bate ya mababongo na mitema. Po soki baboyi kanda na Nzambe komata lisusu. Nalanda katier moko abundaki alobi tolingi kati na biso congolais makambo bakise za tete kalaka technique. Nalobi apesi idée bien mais il faut beau confesser nan. Puisque cérémonie au basala kabino komela makila soso wana. Makila soso eza bato. Omela déjà makila okima onka na repentance. Et pourtant okima on a repentance. Il faut longwa kaka na lisanga wana tika kwa toke na technique. Tamba ko beta on a petit moko yebike non. Ankyo beta ote. Donc, toko kende ko prêcher parole de Dieu. So bon pe sabiso espace te mabange koyo kabiso tana bakiti. Espérons que ba mundi mape ko mona yo ko ya to prêcher te me mandi ba ko mona tabo na matanga po to yebi ba kolba ke yo bebi c'est la bango makambo na bango yo bebi c'est ba cérémonie na bango musali. Mais mokanda na 1 Jean chapitre 3 verset 8. Bible robining. Moto asali masumu azali mwana ya diable. Po diable asalaki masumu ute bandela mokili. Mais Yesu Kristo ayaki pona kosani pona ko détruire ba œuvre ya diable. Ngasko no ya na Yesu Kristo pona ko détruire ba œuvre na bango nyonso. Voilà. Comprenez que l'évangéliste a défi. Tokoya na nini te, nanda kote na bamatanga na bamate. Place gouvernement congolais à kota sale. Voilà. À kota nini. Mosali il est temps de dire. T'as un mbongo, t'as un koki. Na lingi o c'est la prière pour te silicier mosali. Voilà. Nzambalo na to pesio merci to bandaki no émission o elongo to souk no pelongo. Pambola ba no nyoso balandi émission oyo. Salela bango bola mo bakisela bango
pema ya tango molai papa po ete yo nde opesaka pema opesaka bomoi tosimba banzete tomona bakokwa bakokololo na kombo na Yesu Kristo nguya molimo mosantu ekamba biso makilano ebatela biso longola biso na batentation nyonso koya liboso na biso na kombo na Yesu Kristo amen amen mutala nzambe to pesi adresse église ya Lima Sina Petro Congo avenue Kutunga numéro 7 voilà. Référence à Renzaz to terminus Petro Congo to à Renzaz na derrière ya clôture ya Petro Congo prière ezalaka mercredi vendredi 16h30 et dimanche 9h30 olingi kobenga biso numéro na biso eza wana 081 43 30 475 eza na WhatsApp ou bien obengi 081 46 14 476 eza pe numéro na biso bengi nzamba lola amona bino nzamba lola apambola bino nzamba lola kota likambo na bino soki yesu azongi te to continuer bemission po makambo koloba ezali ebele Bible lobi na Jean chapitre 8 verset 32 bokoyeba bosolo pe bosolo ekokangola bino bosolo ekoki kotouche yo mais quelque part ezo touche po yo bongisa na nzambe esika nini oyo bebisaki nzamba pambola bato babetisa malibaku te o bato babeti masolo ya kala masolo ya boye te eza avec édifié bana nzambe ke tout est vanité. Donc c'est tout ni makambo edingo eza te ke o te ya bima déjà comment do beta lisolo ya kala place azala ke eza pona esa bino ke champion ya makofi akoki kolonga liwati akoki kobunda na liwati bomo eza kaka maître nango eza Yesu Kristo amen pema oyo maître nango eza nzambe eza biso te quelque mbote ya na ba mama na États-Unis na pesi mbote na mama Thérèse Mbangani Thérèse Mbangani, intercesseur à la bonne nouvelle, Mama Bibi Ishingo, Mama Patricien, na pesi bambote ebele na Papa Pati, Papa Junior, Mama Jetou, Mama Chacha, bambote ebele na Mama Evodi Mwanda, Evodi Mwanda, Église la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Evodi Mwanda. Na pesi bambote ebele na papa na biso na Luanda Avelino Thomas na mama Anna. Amen. Bambote ebele Avelino Thomas Avelino Thomas na mama Anna bambote ebele nzambe amona bino ba oyo pe na pesi bambote te na bosali bino te doza na bino toujours elongo kati na Yesu Kristo. Atane mission wana bokozwa bambote melelo na pesi bino nyonso bana la bonne nouvelle de Jésus bambote bele nzamba lola amona bino asalela bino bolamu amen amen amen